c'est Kofi la mususu asanda ipa mère ali asa l'est osani okende na ye soka ka amoni ke place wana azana respect za souté omoni momi mo ba peso place mo ba peso respect ba choma makolma na ma moto ba pakolo ba basuko makolma citron basuko makolma citron ozaki libandi ba biso ba bité libandité zwa suki zwa suki bamba ko bambi suki okomi fe bogar ko fe mbila komi na suki lokwa ngai ve bogar ayali wengi ko se kate c'est pas réalité ce que viens pas ça mon que alinga bima be ba pakoli mafuta bien viens ba pakamo ba pakoli mafuta bien libandi viens il ne pas sindi le ka bir jamais ma sa jeune fille na revivre na jamais la vie oh na mobali waza libandi elanda azima moko ba mbie suki likolo ozomona eza bilo mo ya bien au vie aza ko se retrouver modi ofinga mo si papa na yo ofinga mo si papa na didiso aza modi place azali sili makoni confirmer mo aza mo si akofiolo mide ya solo eza mo si ne ototolo banini yina merali ya baza suti osani nesi ngai boy père na ngai na mère na nga ba ser souté père na nga zi momi mususu il faut la respecter moi si wana non respecter moi si na tant que na za mwana c'est quoi vidéo ba ça ou mari fa ba ça kina na ndiko confirmer ba ça kina sindia moi te que ça le pe mani alors comme ba mboke la ndesa disito na ndo ça ba et eza famille mobali balandaka ke oh ndeko mo mobali alobi OK ndeko mo mobali Kofi Olomide alobi ke azana Cindy Leker yene mama ya bana alors ça la ni alors Didi Stone a un respect. Il y a maman na ye Cindy Leker. Oh. Didi Stone, ça a un respect à maman na Cindy Leker. Non, ça appelle la personne mon Mastana Mobo Salana émission trop bon. Yannick Wenge. Wenge, Yannick Wenge, Yonde Makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois W.Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité. Merci pour votre fidélité. Boza est belé tellement. Télévision Moko, Talabat Batondi, Baolanda Information, il y a net, peu clair, Oto, la Rabino, dans cette émission Oyo. Analyse valable avec Yannick Wenge, Moto Oyo, Atonda, Nakati na Ibonzambe. Kimia, Ezalo Mabota, Mwabino, Pobozuli Baku. Il y a une émission na biso to yaka to sala ka analyse par rapport à l'actualité et les garambo qu'on a biso to za a on a Afrique du Sud précisément à Johannesburg mais Captain Durban Pretoria to za la toujours pour na lukabilo ba information ba congolais to pe ba to za ba congolais ba par rapport à makambo yo et les kaka na mboka na biso. Merci beaucoup na président Djerba Mokonzi à Cape Town mutawa sala malamu balobi yende makambu na kata Cape Town balobi babo ya basambo yende abanda makambu pe asukisa makambu akanga yango na maboko président Djerba yewana Mokonzi et à Cape Town baluka ki Mokonzi à Cape Town ba mona kite ba ozwa Mokonzi à Cape Town Djerba yewana nde akangi masolo na minute o Torobeta lisolo ya Kofi Olomide président c'est à la carte Africa ingele parce que azawa tout monde solo na ba combattant pepele concert les gars qui toko ça dit combat évidé concert ezongi na carte Africa ingele za liboso te déjà était watana ba beta ki ba tebele ba beta ba mettre des so ba bina filer concert ezonga pe torobeta lisolo ndenge Didi Stone a posté Cindy Leker ninga yakala sika a chemikuwa a scarlett na Instagram na e to me kampe ko so lango pe to so mamba sandali na ba beauté na tota l'émission na lobby il faut alandela makambu Kofi azo ba makila na e mamba belé to me ko so lango to so lango analyse mo ko le na Zumba yo na peso motepe oza boyi malam na kati émission na biso ya merci Yannick Wenge ndenge zalaka c'est to lobby te ba ko lobela la biso analyse valable ya ngoyo to yaka po to loba po to panza. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso ba ba s'abonner sur talika mbala moko wana s'abonner nani mai pa bani s'abonnez-vous merci beaucoup na bande nyonso vraiment toi toujours ensemble la président nous faut remercier bateau OP
avant toi na plateau boye batsaka ma transport na bango hein abengi pe boye comme souti na plateau toi ti na plateau peut moi plateau c'est de ma musique ba parler place to vandaka ceux qui Afrique d'ici les a béni ceux Afrique d'ici les a ko pambwa maboye c'est grâce à moi-même Moleka Voando mokolo tuku président ba homme d'affaires nyonso ya Afrique d'ici o bazara na kati Afrique d'ici président na bango eza moi-même Moleka mokolo tuku tozalaka na yo moko to tikala na yo Congo inimbanza bomoko toujours kaka eza bomoko kaka soki pe na Durban baza beni bongo bana Durban baza ko pambwa mapasi Philippe Zamalek azawana Philippe Zamalek anga bango Philippe Zamalek ate discipline na Durban wana soki Pretoria eza beni Mike Funi nde aza Pretoria tiango na mokongo supporta charge à Pretoria wana merci beaucoup na Mike Funi soki pe Cape Town eza beni président Djerba yole mutozwa relève wana après Alex Mulimbi kotika Pretoria kotika Cape Town yemba na moko aussi tiango na maboko merci beaucoup na 3 fois King Kabo 3 fois King Kabo place à François Miguel place à Zali président il y a agence nyonso agence nyonso en Afrique d'ici voyage il y a fret président na bango iza Obed Nzau nouvelle énergie yango wana Yannick Sanazongi na première question na yo olobi Didiston yawa azawa Kofi Olomide azawa réaction zanini il y a réaction eza bien Kofi Olomide la person mote ya Gwada babenge boga venapso boga Nzambe venapso Gwada malgré ngai nazaki pe parmi ba oyo ba sélectionnaki ngai na ma Kofi Olomide te batriquer ngate parce que il faut ba futa biso sur place moni alors oyo eza ko boma presse ya mboka oyo eza bo sala eloko na sentiment na pesa ngo c'est normal ba mso ba bandi cop oyo ya TV oyo na Afrique du Sud baza na maîtrise dans ngote ozolanda il faut ba mécène ya soki omoni ba concert na bango pour makam na bango réussir la presse au moins na mécène moko boy azu ba journaliste o abengi mutu mo be sélectionner ngai exemple 10 journalistes mingi zara 10 journalistes to bandi promotion ya musicien promotion avant misaya to bandi promotion musicien au moins que musicien tanga oya mécène oya ma sous téléphone te mécène a komi bise pas musicien ozomona bapesa bino mbongo ezate neti héritier watanabi tonga yaki awa on a beaucoup travaillé makasi makine awa to travailler makasi to zala na répétition wana to bima ba 0 heure transport ezalaka te biso mo transport na biso bafuta biso na suka bafuta biso te bafuta biso te tilelo oya Kofi Olomide awa et comme il faut travailler sélectionné notre travail comme que bon que Cape Town na ba mbongo na binomo ya billet on a mécène dans le billet ezalaka te bon que Cape Town na ba mbongo na binomo ya billet au même journaliste pas vandifma ben OK a foutu bien qui est Cape Town donc on a respect après ces athées yo au solo ina mutu oyebise bongo zombongo na OK ça va mbongo eza autant OK ça va yani wenge zombongo na yango yo zombongo na on peut citer ata avance mais tika na za bongo te bana fu di César Afrique du Sud ba mission ba yaka maintenant on te ça salama que non mécène mokaye a sengisi ba journaliste pe na suka ba zuba mbongo suka za ka na mbutu suka et suka rama be pourquoi ata moko te sika tika mwana yango pe ba production musuza ba artiste monsieur Simba kate na ba production musuza Simba te so totali concert ya Wera oh ya stade et Simba te pona nini parce que mécène a respecté les journalistes. A sangisa les journalistes a respecté les sangana noanate. Vous entendez? Pour ça la conférence de presse, et ça na grâce ya nini Station 1 oya dodo. Ya monde futabiso. Mécène a futabiso te. Station 1 ya dodo ne futabiso. C'est un journaliste. Vous entendez? Tocheka héritier tonga yaka concert na oyo abetaka na 100 tonnes awa o abetaka na 100 tonnes wana tondimi héritier ye mase na futa bisote héritier watanabe ye moko nda futa presse OK ozolanda ya miel de son kutu to sete lo molo sans suite ba futa lo moko te
Défaut où tu as pas psycho. Tes défauts tu pas médecin. OK. Et où tu pas médecin, ba médecin va respecter presse ya Afrique d'ici. Pe ba journaliste toi disais par ba exemple, les chroniqueur journalistes na bino pe basi ba ke komi ba bipe sa nzoto fort na ba mission ba yakawa na ba médecin po ba chaka bango na ba nini na ba liste ce qui musicien moko aye na écrire na ba journaliste na bino ba basi ba koma ka basi ya ba musicien wana basi ya ba médecin wana po ba chaka bango ba point de te yango ni mabe yango wana to moi journaliste akomine mwasi ya médecin apesi nzoto po ete bacha na liste misusu kutu akoma muta restaurant comme olambela ke lambela ne musicien akomo lambela musicien ba respecter pe bino ndeni tant que ba journaliste bolingi respect bozolo ba soki musicien ye médecin na ye misusu ba komo ke olambela bango misusu ba ke kota mabala na hotel misusu bo komi bana misala na bango siko ba médecin na ngona ba musicien ba respecter ba journaliste ngo médecin d'ailleurs mona da musicien ngo journaliste ngo d'abord akake no musicien ko akomi na tongo ake wenze asomi mise biloko akomolambela musicien yango wana eza pasi. Merci beaucoup na Gwada Koffi Olomide wana toyebi te soki eza côté ya médecin tonine mais ngai na publier kaka ata na kende te na publier kaka publier ba répétition na na publier makamutu ba concert na Koffi Olomide aye en Afrique du Sud na Sindi aïda Sinduleke ba beti ndule na bango eleki bien eloko nga na sepe na Koffi Olomide na nini Koffi Olomide asali eloko wera sala ba be dominer ba combattant tant so ba combattant libre combattant ba lo bateka yim no mtalo ba te yango na te osa gbadat asa gwada levé Bogart yo te peme na mutu mo Bogart mutu mo leki na puissance o ba de faire l'équipe bato alors yo so Bogart ba combattant so l'équipe on a beauté yo fa gwadate ata mo ko vraiment a dominer na ba za dominer bango te alingaki a solo la na bango a sobango ba loba déjà trop mon ba loba trop alors ko fitanga ye a solo ni na bango so ina ba combattant calmement combat c'est si là moi na mboka mutaza pouvoir aza moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moi na mboka yene mutazwa to loba ki Kabila tika ne pouvoir calme avanda na ye amo lekane lokola citoyen simple ozolanda Koffi Olomide asale lo mo ya bien solo ina ba combattant a solo ina peuple to moni Koffi Olomide mindele nde ba pusani pembe na ye ozolanda moni valeur ya artiste ba yebaka yango na nini na ba fanatique ba pays mususu omoni lelo to moni valeur ya Koffi Olomide parce que to moni ba sud-africain na mindele bazoko wole la ba kanga Koffi Olomide photo OK ozomo za valeur ya artiste to moni concert na to moni même ba mindele bazé belé to moni concert na l'équipe bien valeur ya artiste yango wana ozomona eza honneur to mona ki eloko Koffi asali to mona yango wera sala yango wera tambola solo na ba combattant ba pesa ba latisa pouvoir chapeau ba pesa pouvoir le kumu oyoke ya mabele ya South Africa ozolanda yango wana eloko to sepeli na yango merci ko na kati yote na koya awa to mona zaki lobby Didison a publié photo ya Cindy Leker tanga ki na quartier latin a Chef Escalette donc abi Cindy Leker zaki Escalette na ba acte ya Didison on a réaction te Didison azana modi aza modi ofinga mwasi ya papa na yo ofinga mwasi ya papa na Didison aza modi place azali Cindy makone confirmer moi aza mwasi ya Koffi Olomide ya solo aza mwasi ne otokoloba nini yina merali ya baza suti osala nini nesi ngai boye père na ngai na mère na nga baza suti père na nga zi momi mususu il faut la respecter mwasi wana non respecter mwasi na tant que nga za mwana c'est quoi vidéo basa wa marifa basa kina na ndiko kufia basa kina Cindy na mwete ki sale pe mani alors comme ba mbwaki la ndesa Didison na ndo sala ba eza famille mobali balandaka ke o nekolo mobali alobi OK ndelo mobali Koffi Olomide alobi ke azana Cindy Leker yene mama ya bana alors osala nini alors Didison azana na respect ya mama na ye Cindy Leker Didison zala na respect ya mama na yo Cindy Leker pote Cindy Leker aza mama na yo ndenge zwaka mère Ali ya ndenge okozwa Cindy Leker c'est ça tolobani tolobani publier bloga JB azoko yemba mokonza wenge alobi okipa ozomo eza mwana azoke na kobeba mwana azoke na mutu na yo ke sasu moi bien souté azoke na kobeba Didison eso mwana makambo osala a publier
Fali Mabe, a publié JB Mabe, a publié Boé Mabe, ko yemba yemba, Kofi Olomide a discuté dans a filmé, a filmé. Oh non, ça va nonsense. On confie pas ça, moi na eba tikaza bana mikolo retour les aba retour. Papa mama bolingo bana mikolo bazala ati. Hein? Mama bolingo bana mikolo bazala. Mama sentiment, exacté que mama bana ba kota wana da sentiment ya mutu. Sur place au sentir que aux à laisser Kofi Olomide a sendai pas mère ali à l'aise. Osani. Okende na ye. Soka ka amoni ke place wana azana respect za souté. Omoni momi mo ba peso place mo ba peso respect. Ba choma makolo mala ma moto. Ba pa kolio ba suko makolo citron. Ba suko makolo citron. Ozaki li bandi. Ba yeso ba bité li bandité zo suki. Zo suki bamba. Ko bandi suki. Okomi fe boga. Ko fe na komi na suki lokwa ngai. Vieux boka. Ayali wengi. Ko se kate. C'est pas réalité ce qu'on vient pas ça mon que alinga bima ba pa kolia mafuta bien. Vieux ba parent ba pa kolia mafuta bien li bandi. Vieux la li pas sindi le ka bir jamais ma sa jeune fille. Na revivre na jamais la vie oh na mo bali waza li bandi. Elanda azi maman ba bien suki likolo. Ozo mona eza bilo mo ya bien oh vieux aza ko se retrouver. Vie à sentir que arrêtez pas Cindy. En plus, avant il n'a pas l'air mère Ali c'est quand que enfant d'arabe il faut que je travaille ça. Ou dans la procès moroboyé, avocate, dans la procès moroboyé, il on soit invité. OK. Hollanda, on soit invité à quel procès, à sali procès, à zongi boy bengi susu. À quel sou procès moreza wana. Chéri Kofi Olomide, il faut que to kotisa mbongo moroboyé, Kofi skota la cabo. Azana ba shorts, azana ba shorts. Tu connais mon maman Cindy le quai. Cindy que ton aya a socolé ma colomba citron, hein, a sombeli ma vie. On est qui a vu Pepsoda na Pepsoda tient na mungwa, a vu sur citron a tché, a bossé vie. Oh, senti. Vieux ma ba couchignon c'est ça vraiment vieux long vraiment. Oh senti. À la mouine tongo boy, a juste Kofi Olomide c'est matina citron. Vieux viens bailler. Bon mon c'est nini et bon ils ont confiance et retrouver place wana alors Kofi a ça là nini di distant tika papa Kofi Olomide a ça là calme. Toi tu biso tous on a besoin à boda a ça là kaka. OK, merci beaucoup. Merci bando vous comprendre vraiment excusez biso les émissions il y a divertissement au yaka tout ça analyse par rapport à ba actualité ba musicien na biso o sala musala malamu to yaka to lobelaka na actualité les gars sur l'étoile to zanga te ko lobela yango sandali na ba beauté Nathalie des fois yango aleke ba leketu Robon donc to yaka peto meka ko so la artiste to mamwana to moni sandali ba beauté aleki la télévision ko loba que Kofi ba lobela ba makila Kofi abimana trop Kofi bo sandali na linga zo msasu procès iwana ya mama Kofi abimana la bango obie soka la muki mabe a retourna ba kenela ba makila la bango no benda bango chaque fin de mois wapi réaction za nini take za journaliste sandali na ba beauté to manobi mabimana enano ayi mo amuke abe ayi na ba 17 ans et 19 ans azena 19 ans 19 ans zeno minorité Ozolanda, azena minorité, azena déjà grande fille. Ozolanda. Le lo a lobby Kofi bima. Ba preuve eza wapi? Preuve. Attends que na justice. Mais yo preuve eza wapi? Yo na côté la confirme ba danser ba funda Kofi. Côté la right. Le la baluki. Eza ki ndoki. D'abord Kofi Olomide alongi ba procès wana nyoso. Kofi Olomide procès wana oya ba fille yango sala ke Kofi Olomide en Afrique du Sud. OK. Parce que maman moko boye a pe alandela makamu ya basi boye atomboka yango atomboli yango procès akima kilo. Na mois de mars oyo pour procès wana ezalaka na mois de mars nde balandela yango na mois de mars Kofi alongi yango. Kofi alongi bakateli aza libre ko Afrique du Sud atambola ndenge alingi. Tomoni Kofi Olomide kiti ba okina no soni. Sandali na ba bote soki ba na ko bima na ye. Azaki mwa mukete ane ko tika bima epo ayebeke agwada zali. Kofi Olomide aza vrai jo aza boga un musicien aza star c'est normal abima na yo. Abima na ye. Silet. Alors soki ya linga bimisa yango lokola ka sambwisa kombo ya Kofi Olomide. On est allié. Etali sa koli akoma mama abana
Ça il y a pas la noté. Aza pour ma libala so botate. Aluka na nzambe. Aluka nzambe. Tu confirmes tu asala ba biloko. Confia sala na. Asala na. Bala tele lo. Oh, habitu na famille na ba. Bacha ba esprit mo boy ba nini. Atu na na famille na ala na famille na ina sur sa famille. Eza nini? Nga na botate, nga na balate, eza nini? Ala ni na la famille na ye. Lelo ningi abem sa personnalité à Koffi Olomide. Sandalina. Alinga bem sa personnalité à Koffi Olomide à Gwada, le rôle nani mwana oyo ya Kindoki mwana ba loka abem sa personnalité à Koffi Olomide. Ozo mona. Baba click moko boye, bazo tinda sana bo sorta ina se ba tinda ye. Ba tinda. Ba makila oyo lobi ke babenda ke ba makila. Alobi mutu akuta na popa kala la wazo ikala la so inani. Ba ngona benda ba makila chaque fin de mois. Bon, nous sommes au examen. Bon, ça examen ça oui ça mutu. Bakila na wanobe so wanobe ngo bakila. Ils ont souvent nous savons examen parce que baba ta la condition physique ya mutu. Ozolanda. Ba danseuse mingi. Ba danseuse mingi après tala orchestre mingi. Chaque mois ba sala ba examen. Pour parce que musala oyo ba sala ba bina trop. Faut pas contrôler l'état de santé na yo. C'est que ce bimala ba moté ça. Non, c'est ça que c'est bon moté ni wenge. Batala la condition et santé na ye. Ce qui batana état de santé na ye. Au moins on ça mona maladie paiement, au moins ça boye okoye na podium boye, abina koyi boye, au moins ministère du problème. Alors Sandra atika biloko wana soki Koffi Olomide azwaka ba makila na ye bref oyo ezawa pito video oyo ke bala kisango ke Koffi Olomide azwaka makila ya Sandra azwaka makila ba danseuse agenda osana ba lokola via Gwada ba commissaire lokola ndoki moko boye lokola azalaka demo lokola azalaka soki ndenge ni nyango alors Koffi Olomide aja komi nango batika ye azala à l'aise batika ye nzamba pese lisusu abakise susu ba ville lisusu poto sana posa na ye Holanda Koffi Olomide lo abimsi album yango ezo matamata malembe et comme lokola album ba JBP lokola album afali Holanda lelo générique abwaki mbembe pe ngone kangi Holanda ba étouffer vie ya viété vie asali ba carrière et ba sali ba succès belé abeti ba sali belé lelo akomolinga abeta asala carrière na okena presque na carrière na suka après asala jubilé na ye vie avandi na ye na so akele ba kota ba kinkole kuna ba wa sali avandi na ye apemi na ye hein ata ba di distance ge atiki ndokite abala pe so atiki ndokite abala pe anjupe confiance ba koko Zolanda olé di distance pe alandela ma vie na ye aluka bala aluka pe un jour pe Koffi Olomide mona bakoko mais yeli ko finga Cindy Leker. Alors Cindy Leker c'est un bon chanteur. Cindy Leker azo défendre Congo. Cindy Leker aza réserve il y a Congo il y a 2000 il y a 2030. Merci beaucoup pour ce message pour toi kabolamba moko. Il y a un message déjà que ba Koffi Phil ba Koffi Yet surtout o balinga les grands mopa tout monde les grands mopa na Afrique d'ici bon moni nenga yaki na bien Marguerite journaliste mususu ba déclarer moi ma kamesala ke belé bon et ça nango battant respect à presse fait zalaka ba mécène ya Afrique d'ici bon respecter la presse merci beaucoup mais ça a intérêt sur l'intérêt petit moi si la journaliste ba allez ça petit journaliste petit moi journaliste Aniki a recommandé mécène mon a évité vraiment on attend que au moment tout mais mécène mboko ba rendre bon petit moi journaliste on tala les gars wapi azana combien de filles combien d'abonnés on tala lo wanate on tala ga nzoto on dit ba message la food ici voilà peut-être protocole ya ba message la food ici monde ya ningi nenga obito tangi kombo ya mutute to libika ba message oyo bazo un intérêt ya ba fille ya presse azue kaka bimina ye apo ba fille pe ya presse o bozo ya kaka pour ba oza la sélectionner il faut kaka ba bimana yo botika esprit wana botika esprit wana pesi mbote na moment moleka vondu mogolo ntuku na pesi na Alex Mulimbi mokonza mboka na pesi na 3 fois King Kabo François Miguel na pesi mbo de peso zali Trésor Muzongo 1000 genda Trésor Muchi le Terminator hein fondation Trésor Muchi na pesi mbo de peso zali na pesi mbo de pe na Teddy Lumbu Argent Bola Studio Merci Pro na Brésil place zali na pesi mbo de Argent Bola oza toujours Obenzaou hein Obenzaou mokonza Pretoria sans oublier président ya ba agence nyonso
hein, Obed Nzaou, agence Noëlla, NG Business, solution toujours, nouvelle énergie. Hein, merci beaucoup de Banderonion Sobozaki. Vous partout, il y a Rolanda Bisso, Mayani Wenge, au Moni Kofelo Mide Aguada, au Moni Cindy Leker, Bamone Bossa Fieriki Amboka. Ok. Alia, Didi Stone, mère Nabsa Alia, Aluka Salabatana, Didi Stone P. Aluka Libala. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous. Erzo Mbayo, dans cette émission d'Abisso. Analyse valable. Mesdames et messieurs, ceux qui vous sepelaki dans l'émission Oyo, vous avez qui partout dans le monde entier. Internet, mon gros batondi et belé ba l'information à solo. Tout tournant kango. Ah, on a raté Afrique ingénieur précisément dans Johannesburg, les places Oyo. Tous à la rapport on peut sabino ba information. Merci beaucoup la président Djerba, président Djerba. La raté à Cape Town, Yono Kangi, yango toujours. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Non, ça appelle un peu ça dans mon master mobo ça la émission trop bien. Yani Wenge. Wenge, Yannick Wenge, Yonde Makam.